télévision officielle. Vraiment, beau s'abonner massivement par la Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, mobile chaîne Nabino wana yango wana ye chaîne Nabino na kombo Chilo cinéma officiel télévision. En tout cas, bon à la dessus te biso ba star Nabino to banda ko défiler. Shalom shalom na bana nzambe nyonso tu esika ezwami bino oyo bozali susu kolanda biso na émission to ebelande émission kitoko elongo na honorable Nzinga TV. Vraiment nayebi ke esika bozali ntango ya bomoni pasteur de pembeni na nga boza deja ya kosepela botunaki ngai mingi botuni vraiment bobengi bokomi bolobi me papa Derrick banda akenda azomona na susu te atikaki bino na posa. Vraiment lelo tozongeli ye na deuxième volume na biso ndenge tolobaki ba volume eza mwa ebele mais lelo toye na deuxième volume tokolobela makambo ebele na papa na biso pasteur Derrick Yayo. Vraiment ye aza pembeni na ngai donc babi lelo nde eza makambo. Bonjour pasteur. Ya bonjour ndeko honorable Blaise na peso le sombote. Vraiment merci pour oyeko lukanga nzamba zwa lukumuna. Vraiment merci na bandeko nyonso baza kolanda biso. Papa Derrick bandeko ebele batuni nga babi ndenge papa Derrick azala komona na susu te na esi bongo bon ezalaki ngai te ye moko ntango akokutana na bino akoyebisa bino mpo ngai nazalaki na nga mpona kosala émission mais papa Derrick azalaki komonana te. Vraiment bandeko bazolanda yo baza na posa bayeba ta ebele oyo obungaki mpona nini batakaki yo te ndenge. Ya merci beaucoup, merci pour la question. Vraiment m'appelle na monde m'appelle no ebele chaque fois ozobenga chaque fois ozolukanga. Vraiment après première émission tosalaki na yo vraiment nazwi bappel ebele bato bazotuna pourquoi ozomonana te mais je crois oyebi situation ya mboka. On est là à l'église comme serviteur ya bana na nzambe et puis en dehors ya musala nzambe tokendaka pe misala tosalaka et puis naza pe na mwa baaffaire privé yango nde esalaki vraiment ke temps ezala mwa mpasi mais lelo ekokanga nga surprise na ntongo ke gloire ezonga epa nzambe. Merci beaucoup. Vraiment merci pasteur bandeko bazolanda yo vraiment baza na esengo na baréponse ozali kopesa. Vraiment lelo tozala makambo mwa ebele tolingai tolobela tozala basujet misato tokolobela lelo parce que makambo ezoleka na communauté na biso ezosala mwa mpasi mais mpona apa tokóma nanu kuna tolingai totuna papa Derrick okoyebisa biso nanu papa Derrick akomaki pasteur na ndenge nini papa Derrick andimi na nzambe ndenge nini po bandeko bazolanda yo mwa parcours na yo ata moke bao bayebi yango te bakokoyi bango avant ke tokotana na question na biso. Merci pour la question. Eza question tunaki la fois passée mais tokomeka lisuku bandela pour afin que peuple de Dieu va comprendre. On a commencé à servir Dieu banda bomwana bao bayebi to banda bomwana vraiment to passer presque jeunesse na niveau ya église. On servait Dieu d'abord dans l'église catholique. Il y a des places où presque biso nyonso to banda na maison mère to saleli nzambe vraiment tant moulaï. Et puis quand à l'église catholique na koma qui peut déjà enseignant na niveau ya ba jeune na banda qui na groupe Kizito Noirite na yeko passer na bilenga mwinda donc parcours vraiment nyonso église catholique to les kawana na ba formation na nyonso. Et puis eyaki kosala na moment moko oyo vraiment on n'a pas eu le temps à témoigner jour pour ça la vraiment mission à témoignage pour témoigner le na yaki ko banda na mama ya bana mwasi nanga mama Didi et yaki kosala ke yende azalaki liboso na église de réveil na moment azalaki na église de réveil abandaki toujours koforcer nga non il faut y avoir église de réveil mais en ce moment vraiment nazalaki mingi na monde ya masanga komela vraiment ba désordre ezalaki pe belé et puis après avoir komela à chaque fois soko meli terminus ezalaki na église na bango soki baumeli era kosilisa eleki vraiment to bandeko ya wana tozobamba mabanga na église ti ba frère na bango baoluka kaka babimisa ye abima
mabanga tia kobima. Il y avait un pasteur, pour le moment, Nzamba Pambolaye, à Angola, pasteur Josué Mandel, l'église Fort d'Assises, Yenda Bandeko Benganga chaque fois, à Bandeko Teyanga, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu m'avait frappé, et Senga Kinga d'abord, Nabanda, pour rebâtir l'église Oyo Nabandeko Mabanga. Amen. Ce que ça là qui est, l'église, il y a pasteur Mandem, Nazalaki premier donateur, n'a évité place à ça, peut-être à se souvenir d'Angola, Nazalaki premier donateur, il a coupé Sabatol, avant de côté de l'église, côté à Rompoengaba. Nabanda Kindewana pour servir comme donateur de l'église, vraiment na soutenant qui l'église Wana Nandenge et Yaki Kotongama. Et que ça là qui est au Lungwe Congo, tu en Afrique du Sud. Toujours qu'il est presque l'équipe déjà à 10 ans, l'équipe à 15 ans. Nzamba salaki ke awa pe to servir Nzambe to yeko banda sikoyo comme étant prédicateur na service à Nzambe tamulai vraiment na lingi lelote et un jour il y a témoignage na banda kotanga bakomba ba église pa parcours. On va organiser une émission parce que ça fait longtemps que l'équipe de l'église est belle. Vraiment merci de nous avoir moi parcours. Que nous expliquer, nous comprendre. Alors l'émission de rater la source, place nous là qui, si vous recommandez l'eau. Vraiment merci ni na bande ko atako la nabiso. Merci na mama Dibiayo. Merci na bande ko nyon surtout au sakotara émission tout le belande émission de classe. Na kati ya honorable Nzinga TV. Mais pas Derek Domoni avant tout côté la question. Na moni pelo mo lobeli wana. Tozali na débat na bande ko mo boye. Mais makambo ba no lobela la moni auto lobela mo sikoli kama masanga. Apa to kota no côté mususu. Est-ce que vous avez des habitudes tant que chrétien bana nzambe komela masanga ezara péché to ezara mon péché parce que l'eau est compliqué ba tu mingi. Si ça le bité faut komela ta mo ke donc sur le boy donc. De comme rabino Saint-Esprit et qui pendant de moi sur l'alcool té. Donc on a une émission où on est comment sur le pasteur a dit Saint-Esprit qui parle que ni le bague Saint-Esprit au Canada sur l'alcool a besoin de kuta. Est-ce que vous savez seulement que na point na pas tout kuta na question na tout ça. OK, merci beaucoup Honorable. Vraiment to bande mission vraiment appel basenga ki makambo belé to ko solo la vraiment na o makomi lobby. Mais les lots plus beaucoup de sangana ma polémique ils ont compte sangana ma polémique na zu appel et belé na Congo vraiment ba babela au tchenga la mo ba polémique ba pasteur aussi faire de ba benginga. Mais ce qui est important, je ne suis pas venu faire la polémique, mais je suis venu parler de Jésus-Christ, parler de la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, point d'abord Yamasanga, ce sont des points où ils sont très sensibles, où ils sont très pertinents na kati na bisoba na yanzambe. Masanga, bate belé moutou na moutazo pe sa version na ye, na landi même il y a des pasteurs qui défendent, na landi, le grand problème c'est quoi? Ce qui te lobby, to kendena nous, en dehors il y a ce qui m'a commis lobby, il y a d'autres choses dans la vie. Oyo soko sali yango conséquence nango ezalaka ke mutu a perdre d'abord contrôle. La Bible nous dit que soyez remplis du Saint-Esprit, mais ne vous livrez pas d'alcool. C'est Bichot et Lobby, Ephésiens 5, 18. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas là pour parler ou pour condamner Bato Oyo, Bazo soutenir comme la Massanga. Mais je suis venu défendre seulement la parole de Dieu. Je l'ai dit au début, Nassima comme la Massanga, Bato bakomi ko perdre contrôle. Nassima comme la Massanga et comme ko tinga Bato na mabe ebele. Yangwana Bible lobby,
ne vous enivrez pas du vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ce qu'on a remarqué, Massangi comme il même dans la église. Mais Bible nous dit, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Et nous devons donner la place du Saint-Esprit quand il y a bon mon abisso, parce que la Bible recommande bisso, tous à la remplir de la Saint-Esprit, qui est comme la Massanga. Vraiment, merci, Pasteur Ndeko Baza Rolanda. Vraiment, Pasteur Claire, na place wana. Donc, ceux qui montent, alors peut-être que na sala na li sumuté. Na zora na ba sa ba tuté na sala mabe monté mais na mela na ma sana za hypocrite. Souvent alors on va beto zo mala. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que j'aimerais épingler dans l'émission Oyo, dans la question tournée, comme je l'ai dit, vraiment, c'est une question très pertinente. Il y a une chose que la Bible nous dit, et que c'est une sopé et zamabé. D'abord, Saint-Esprit, tu le dis, soyez plus remplis du Saint-Esprit. Cela veut dire Saint-Esprit avant de la place Oyo, alcool et zate. Il y a une place au Saint-Esprit, à Zoya pour vendre l'air Bible le dit, soyez, dans la place à nous pour comprendre, soyez au contraire. Quand on dit au contraire, cela veut dire pont et zali. Au contraire, cela veut dire pont et kaboli. Soyez au contraire, cela veut dire que ngambu mususu. Ngambu wana mususu balobi, ngambu oyo rempli du Saint-Esprit, ngambu Saint-Esprit ezali. Ngambu mususu balobi débauche et du vin. Mais il y a une chose, on a dit et que c'est nyonso eza mabe. Et que c'est nyonso eza mabe. Na vie na biso to luka ko déborder te ko kende l'excès. Amen. Amen. Vraiment bande ko na sepeli mingi sika bozali na ebite bino bozali ko sepela na ndenge papa na biso Eric ya yo aza ko répondre biso lelo ceux qui oza na posa na ye ko komeli biso obengi biso numéro na biso zawana ba question so za na besoin tout na commander tia yango na se akolanda yango plutôt ko sala sur émission mususu a ko répondre. Merci na bande ko nosto boza kolanda biso. Merci na bana na surtout ya émission to belande. Vraiment basta tout ça na problème mo ezo déranger bana na nzambe lelo. Na kutani na bande ko mususu ba olo ba to ebite ata papa yeko balobi to yebate to kota ba église to ko sambela to fana na biso kana bandako parce que ba moni moi des autres continue côté ya ba chrétien to ino na point ya ndeko na biso oyo ba benga mikolo pétage to ebite pétage wana mo pétage nanu selon yo ko zalani. Merci d'abord pour la question. Vraiment question on a payé eza na ndeko moko abengaki nga patience muwawa à partir ya Congo abengaki nga tunaki nga question yango alobi na Congo pétage kombo wana ezo bima trop na niveau ya Congo. Vraiment napesi patience muwawa mbote na famille muwawa mobimba na Congo, napesi mama beya kalambai mbote na Congo ye pe vraiment azotungisa nga pétage vraiment kombango na yebite uti wapi. Il y a d'autres noms. Oh, le saut qui te le dit, le capé la Bible, toujours mon athée, mais toujours mon action, vraiment, et comme il kende, comme il même dans délire et belé. Bien aimé dans le Seigneur, si je comprends, Kombowana, c'est en quelque sorte, Kobima, Libana, il y a Oeza normal. Selon ma compréhension, cela veut dire qu'Obima, les bandes de la réalité. Donc, ça va comme un bébé. Donc, ça bien. Oui. Et ça, Obima, les bandes de la réalité. Selon moi, la définition, il y a comme si vous combo ça bien, mais tout le monde un pasteur ou un yébani, un yébani parce que partout à évier, les lots où tout le monde à côté studio. À Salinzembo, et puis Nzembo a un petit titre de pétage. Et puis, na kati ya Nzembo a aimé Banzembo Moussou, na aimé Nzembo Moussou, na mon orchestre, a aimé Igel, a joué la paix partout, mais tu m'as besoin d'un problème, moi, pour le Maroko Yemba, à l'obéza ma bête, la mission Nzambe, ceux qui a aimé Banzembo. Parce que le temps que Moussa Nzambe, il y a sa collègue Nabino. Est-ce que l'eau connu au rôle de Bako n'a été Banzembo sur la table de merci d'abord pour la question. Bien aimé dans le Seigneur,
la Bible nous dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. À chaque fois, navandaka, nazwaka raisonnement, nazoloba nalobi, soki namoni par exemple nzete ya manga ezobota avocat, ou bien nzete ya manga ezobota ananas, il faut reconnaître que nzete wana semence ya mabe ekoti na nzete wana. Bien aimé dans le Seigneur, Bible nous dit que dans les temps de la fin, il y aura des faux prophètes et des faux Christ. Nous allons lire le livre de Matthieu 24. Il nous parle de quelque chose. Avant que je puisse développer ce sujet, Nalinga Kitola Otanga, Matthieu d'abord Otanga Matthieu 24:11. Après Otanga Matthieu 24. Matthieu 24:11, la Bible nous dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs prophètes. Bien aimés dans le Seigneur, c'est le temps où tu commis temps où antéchrist, il y a beaucoup de personnes aillées pour séduire le peuple de Dieu. Il y aura plusieurs prophètes. Bien aimés dans le Seigneur, et ça m'a cambo tout le monde, il y a pas pétage, m'a cambo tout le monde, il y a délire, et quand il y a un groupe, il y a pas d'Anzambe, au lieu de parler sur Jésus-Christ, toujours pour mingi la distraction. Moi, je me dis souvent dans le bien Nzambe, soka pesa ki na mbongo, na linga ki na zala vraiment en dehors, il y a qu'au servir il y a un ministère, na linga ki na zala adorateur. Avec la voix que Dieu te donne, il faut servir Dieu. Parce que les faux prophètes sont comme belé. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Oh, nous sommes au monde. Et je sais la matin, mais si tu viens à l'église, au monde est en haut. Et puis dans Matthieu 24, on a tout le temps qui 11, mais si on se tout le temps 24, la Bible nous dit encore quelque chose. Car il se lèvera des faux prophètes et des faux Christ. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élites. Il y aura des faux prophètes et des faux Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Makambebele Otozomona Sikoyo pétage ou bien Nini, tout se référer à Oyo, la parole de Dieu nous a dit, au temps de la fin, il se lèverait des faux prophètes et des faux Christ. Les faux prophètes, il y a des faux Christ, de Konangai, honorable, Bakobanda Kosala pe ba miracle, Bakobanda Kosala pe ba prodige, na kombo ya Jésus, mais la pratique, est à Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Ce qui est là, ok, même dans la Kuyanganga. Toujours vendre la mboko oyo. Awa na mboka oyo, ils ont un système babenga kanisangoma. Ce sont les féticheurs de Nganga. Ce qui est pas na bango, ils ont aussi la Bible. Au moins la Bible, ils connaissent aussi très bien la parole de Dieu. Mais la pratique, ils ont toujours mon alélo, pétage, la pratique, toujours mon alélo. Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Mais toujours mon alélo, à cause de la souffrance, il y a mbongo, à comme koyemba ba kombo ya bato. Parce que ceux qui na yembi yo, opesa ngai mbongo. Ceux qui na glorifié yo, na bengi yo lelo na lobi grand prêtre. Opesa ngai mbongo. C'est ça, à cause de l'argent, l'amour de l'argent, il y a un monde de ça qui bat tout, comme il bosse dans nzela ya Christ, tout comme il paye ça, na o eza ba délire. Pasteur, ils ont un de comme ça, tout n'a qu'un honorable nzinga, mais quand on a vu ce pasteur dire qu'il y a yo, tout ce monde a vu nous besoin de bamingi, batu balu bamingo, tout comme il attend de la fin, parce qu'il attend de la fin. Pourquoi Martine attend de la fin aux Arabes au Congo? Parce que tout le monde a pas pasteur congolais. Oh, bakanga qui n'a rien à moi ça. Oh, asala qui m'a fait beau. Oh, kuna batika qui est beau, bapibiya qui est beau. Tout le monde a dit qu'il y a un musicien, et il n'a pas pasteur. Ils ont tambour la
kaka na chrétien. Mais makambo wana bato baza na Afrique du Sud awa babi ba pasteur sud-africain bazali ya ndele ya ba noir banani bazali. Mais makambo wana esalama awa te esalama kaka na Congo. Soki basina tente la faire yango eza kaka na Congo to po ezala partout. Ok, merci encore pour la question. Nalingaki vraiment tout bongisa. C'est une très bonne question. Au moins, quand on parle, nous parlons plus de notre communauté. Et pour la communauté Nyoswa, peuple de Dieu, peuple congolais, tous ces trompés, la Bible n'est pas faite seulement pour les Congolais. La Bible est la Bible, ce qui est universel pour tous les chrétiens. De lire Oyo et Salama, Biso toujours remarqué Yango, c'est parce que nous sommes des Congolais. Toujours remarqué, on a communauté na Biso. Mais si tu entres dans d'autres communautés sud-africaines, tous les amis pasteurs sud-africains, amis pasteurs, il y a la communauté Moussous. De lire et ça, la communauté na Bango. Dernièrement, on avait même ici à l'information, vu les pasteurs sud-africains, Bazolé Sabato, pelouse, Bazolé Sabato, Miselekete, Bazolé Sabato, Magorodo. Ce sont là les signes où ils ont qui ça, faux prophète, ils ont que le Seigneur, notre Sauveur, Makolo et Zananzela. Tout à la même, Namboko toujours vivre. Pétage au Bazoloba, on a communauté la Bisso. Ah, toujours mon a, t'as la teni, Batomboko Balata. Maman a dit teni de Vabana, teni moko oyo, ils ont payé Sanzambe le communauté. Oui, toujours mon amour. Toujours normal. C'est normal. Toujours mon même Bitumbapé dans quatre églises, dans la communauté Oya Awa. Si on a révélé quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, pour comprendre la Bible, autant la Bible était selon notre communauté congolaise. Parce que les signes là, c'est pour tout le monde. Parce que la Bible nous parle. C'est pour tous les chrétiens, non pas seulement pour les Congolais. J'ai un ami, pasteur sud-africain, avant dans le quartier Moko, à Nova Park. Azo Ibisanga a dit, pasteur, awa côté la biso, ataba bengyo sambela pona mutule ozo sambela kokanga misute. Kaka mutu ozo sambela pona ye pour imposer maboko, azo tia musaki la poche, azo yibombongo. Tu vois, c'est pas seulement pour sambela pona ye. Ma bengyo, il est malade, au moins vraiment mutaza malade, fièvre, azo lenga. Mais là on lui posait maboko, azo bendo forme. Au moins c'est pour nous montrer que la Bible a besoin que tout le monde, en tant que chrétien, nous puissions changer notre vie. Quand la Bible nous dit que Jésus-Christ revient bientôt, oui, il revient bientôt. Jésus-Christ, la Bible nous dit, est le mari de l'Église. Jésus-Christ est le mari de l'Église. Si Jésus-Christ traîne encore pour venir, c'est parce que l'Église qui est la femme de Jésus-Christ, Azana nous prêter. Jésus a besoin que sa femme qui est l'Église puisse changer. Et toi, la femme de l'Église, toi, chrétien, change ta vie parce que Jésus-Christ revient bientôt. Azopé Saona nous chance, il y a pour changer de vie afin qu'il ait besoin pour récupérer sa femme qui est l'Église. Amen. Amen. Vraiment, merci. Donc, vous avez vraiment recépé là. La version biblique passe à fait si vous commis en mot déjà, vous méditez en mot. Vraiment, déjà, c'est mon cas si tout le cas, ma caméra poétique, vous en avez un coup. Et ce sont ma vie sur vraiment parce que tant que vous allez, ce que vous avez bien distrait, au bout, ma paix, au vraiment, question nous sous ces alliés parce que ma caméra est belle photo le bella. Question nous sous les alliés parce que tout le monde a qui tout le monde est peut-être chrétien mini basé à cause de la tête. Un message pour toujours qui message pour balandi vidéo au bamoni il y a lelo un grand pasteur ou à Ebani sous mon kilomobimba batubaebi qui musicien il doit comme pasteur nabiso papa nabiso
il y a un abysso de Konabiso, les focaux du ciel. À l'église, à côté, à l'objet que Ponaye, à l'Ingaka, Branham Mingi, Koleka Jésus. Est-ce que un pasteur a connu Kolobelo Kabongo, qui a l'Ingaka Moutou Mingi, que Jésus? Parce que Branham n'a habité sur pour expliquer que Sadana n'a habité sur Aza Jésus, toi Zanani. Il y a le big Yalina Branham Mingi Koleka Jésus. Est-ce que vous pouvez expliquer Banikoba dans un bazola ou Ebeti, Bama Bakou, dans le message de temps qui colle? Merci d'abord pour la question. Dans la question, bien, c'est par la question Oyo et dominé social, média, Mikolo Oyo. Question, on a vraiment. Et c'est très important, nous avons éclairer le peuple de Dieu, nous avons comprendre. Tout ça, ça fait partie, il y a temps de la fin. Ça fait partie, il y a un faux messager à Christ, au bajo, il y a quoi anticiper, côté sa vie sur la fausse nouvelle, côté la vie sur le délire, côté sa vie sur le bande, il y a parole de Dieu. Amen. Nous tous à se tenir un ministre. Mosani na Nzambe oto yebita molai alobake j'aime Branham koleka Jésus-Christ. Ils ont blasphème. Ils ont Bible le but blasphème. Bien aimé dans le Seigneur. Pendant quelques minutes ou secondes, prophète Branham, Asa Mosani na Nzambe, c'est un prophète de Dieu. Il a vécu son époque. Et il a parlé de Jésus-Christ. Branham lui-même n'avait pas dit qu'il est Jésus-Christ. Branham lui-même ne s'est pas placé à la place de Jésus-Christ. Branham lui-même disait qu'il est le messager de Jésus-Christ. Il est le prophète de Jésus-Christ. Mais total là-bas, Oyo, Bazo Samela, Ba Oyo, baye kolanda ligne na ye bango nde bakomi ko détourner message ya prophète Branham. Bien aimé, tokotanga premier verset oyo toko comprendre que ndeko abungaki ondeko alobaki eza oyo Bible ezote ya biso te. Tobandi d'abord na Matthieu 22 37. La Bible nous dit quelque chose. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. D'abord, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Voilà verset à l'émotion. Matthieu toujours. Matthieu 10, après je vais développer, Matthieu 10, 37. Je vais lire rapidement. Matthieu 10, 37. La Bible nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Je vois la Bible est très claire la place où la Bible est ici sur nos vies. Oyo akolinga papa na ye, tope maman na ye, olekangai, il n'est pas digne de moi. Donc cela veut dire notre bien-aimé Lifoko, il n'est pas digne de Jésus-Christ. C'est clair ce que la Bible nous dit. Il n'est pas digne de Jésus-Christ. Parce que nous avons tout lobby en côté, et la Bible de lobby, il n'est pas digne de moi. Cela veut dire, peuple de Dieu, tout s'inquiéter, notre bien-aimé, l'Ifoko du ciel, n'est pas de Jésus-Christ. C'est ça. Au Bible lobby à Souka, pendant quelques minutes, dans autant à Souka que je vais clôturer. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 6, 5, tu aimeras Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel Dieu à la première position. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer ton frère, ton ami,
ta femme, ta mère, plus que Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que tu n'es pas digne de moi. Nazasir de lire wana na kokota mingi te Bible yebisi biso que notre frère Abimi Libanda il n'est pas digne de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Vraiment merci na bande ko surtout merci na papa Derek Yayo vraiment tolande biso surtout et la Bible est elobi. Donc papa Derek Yayo alobi te que yenda alobi mais Bible dans ma commune de elobi bongo. Vraiment merci na bande ko de ska boza kolanda biso bana na nzambe surtout vraiment boza la décourager te na boye bakara ke toza na temps moko ya bien te ou eza ba signe ya temps de la fin ndenge ono tozali komona mais donc vraiment pona ko kende kosukisa to na tout la question na biso ya eza ndeko moko atunaki abi honorable Nzinga wani ni bino ba chrétien bolia ba ngulu parce que ngulu eza oyo milimo mabe esengaka Jésus abwaka bola ba ngulu bango bakotaki na ba ngulu mais siko bino bolia ba ngulu pona nini bon ngala buna yebi ndenga na expliquer mais na nini bandeko bazolanda biso de ba yo capacité de ki yayo so ba wibo répondre ndeko la nini to bandeko oyo ba pekisaka balingi batuna to dolia ba ngulu pona nini. Ok, merci beaucoup, le honorable. C'est une question aussi très importante. Vraiment, on doit t'embellir la question. Et puis, on compte vraiment la polémique, il y a la religion terre. Oui, l'émission de tout ça. Vraiment, la polémique, il y a la religion. Parce que je respecte la religion. Mais moi, je parle seulement de Jésus-Christ. Je suis seulement le défenseur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien aimé, dans l'histoire, il y a Bangoulou, comme vous le savez, de Kouch Koloba, Milimo Mabe, et Zalaki Katina Bantou, Bazo Senga Balobi, Mokonzi, pourquoi tout ça en place à Bokendete, Tindele Bagimaki, Bakotaki, et Paya Bangoulou. Et puis Bangoulou, je vais continuer dans Olobi. Bangoulou wana bakimaki bazindaki na kati ya mai. Donc cela veut dire mutu oya boko lia ngulu donc amela pe mai te. Parce que milimo mabe oyo kotaki place ya bangulu ekotaki na kati ya mai. Donc cela veut dire question je me pose dans le but pona nini baboyi kolia ngulu mais mai bazomela. Parce que en réalité soki tolobi tolanda réalité bangulu wana milimo bakotaki na siti le bangulu wana bazalaka te. Et puis mai leur boyi ngulu boya pe mai. Mais s'il faut toujours dans le verset biblique, nous allons lire rapidement livre à 1 Timothée 4 chapitre 4. La Bible nous dit quelque chose au peuple de Dieu et Seigneur tout retenir. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Et là, au mon côté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ok. Je vais expliquer pendant quelques minutes. Parce que vraiment, dans la réunion, il faut attendre. Vraiment, il faut recevoir. La Bible nous dit tout ce que Dieu a créé est bon et rien doit être rejeté. Nous sommes ambassades et amalamu. Et là, mon côté, nous ambassades au pouvoir. Mais prenez tout avec action de grâce. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Bien aimé, et là, nous avant Olia Yango, priez pour les locaux. En tant que chrétien, et l'eau nous sommes ça là, sambela pour les locaux. Parce que la Bible est claire, et le but, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Si tu sanctifies, et l'eau au simbi, au sanctifié même Zela, aux Otambola, au sanctifié même projet aux Anango, au sanctifié les Botanayo, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Merci, Papa Derek. Il y a vraiment un défaut, on a vu que vous séparez les tigres, vous allez. Vous avez tout ce qui ça. Moi, j'ai dit qu'il y a tout le monde la question, après, on peut se faire monter pour la toute cette émission, on a vu sur le lot. Vraiment, émission de Kimalamu, il dit que vous n'avez pas de qui a mot, n'a dit que vous avez temblé à cause de l'émission, mais malheureusement, les gens, il y a le roux, mais la tête au
tokopesa bino sur épisode 3 tokolobela mingi makambo ya mabala bandeko ya esinga faiblesse bolobela mpe makambo ya mabala papa derek yayo mekana koteya bacouple ozala bien tokolobela ngo na afrique du sud na papa derek yayo epuis na brésil toza na mama na biso apôtre julia faya ye aza na brésil ye mpe akozala direct koto papa derek yayo alobi ye mpe kuna alobi kozala émission moko kitoko kobongama vraiment bokolanda yango vraiment pas de temps tocontinue place wana sikoyo eza mpe na bato mosusu baliaka misuni te donc ezaka ngulu te mais bango baliaka misuni te donc totangi nkombo église te mais tolobi bato misusu donc bango baliaka misuni te sikoyo bamibeko wana oyo bapesaka bato kena kolia misuni te kolia boye te bon mpo na ngai namoni yango yanetika bato bakendaka panganga ayebi soki kolia eloko te kosalaka boye te kosalaka boye te tobimaka na 0h bimaka na 23h parce que biso nzambe na biso apekisi biso eloko te. Merci beaucoup. Nalingaki na répondre bien que vraiment avec le temps, pour la émission na papa honorable, pour parler sur le Corona, toujours qu'un des mois rapide parce que babengi biso il faut qu'un des prier pour la monter dans l'hôpital. Donc vraiment pour ça déplacement et je qu'un des toujours dans le même contexte oyo na uti koloba sikoyo. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu as Christ en toi, ce que tu vis avec Jésus-Christ, il y a d'autres choses mais quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une nouvelle créature. Toutes choses anciennes, et bikila nyonso oyo bande ko vivre kati ya bomo na yo esengeli ekweya. J'ai parlé avec un frère ayebisinga kalobi ye aliaka soso parce que akweyaka malade ndeke nayebise na lobi na kombo na Yesu Masiya na kati balie wana ya bikila na kombo na Yesu Masiya on doit sanctifier nyonso oyo kolia tovandi na ye on a mangé soso tolie soso liboso nayebise tozobakisa mosusu soki tikali ozomema na ndako namona ndenge okokweya malade ndeke parce que soki okweyi malade ndeke cela veut dire Jésus-Christ n'existe pas parce qu'il a dit dans sa parole tout est sanctifié par la prière. J'ai prié pour la Tikenouana, pour la Soso, allié Soso et qu'il a Ezala quitté. Bien aimé dans le Seigneur, Toko dans la doctrine. Croyez en Jésus-Christ. Jésus-Christ a comme doctrine à Bisso. Christ à nous, c'est l'espérance de la vie. Christ sokazakat na yo, bamakambe belé et pour changer. Bikila et Kokwea, Yenda Kokomisa au créateur Asika. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Tokomi Nasuka, Papa Derek Yayo, Kopesa, Bamote, Bako, Balandi, Wemena, Banegebeli, Bakomela Kyo, vous remerciez, Bamoti, s'abonner à la chaîne Nabiso, Chilo, Cinéma TV, et puis Honorable Nzinga TV. Topesio Maloba, ok, merci beaucoup. Nazasi, vraiment, Nazo remercier d'abord. Bato babenga kinga on va continuer toujours kobenga pour la disposer temps tout solo la ko itali parole de Dieu. D'abord on a zo pesa mbote na famille na ngai mwasi na ngai mama Didi Christian yayo o azana caméra mi makerekere azana kati azolamba après misoto lia koto kende hôpital Belon Kambembo kerekere la pesi Gauthier Mokonzi, Mbote le patron, la pesi Mélène, Mbote place Azali, na mwasi na ye Noëlla, la pesi na mwasa Gauthier, pe Mbote place Azali, Nzamba Pambola ye, Esika Azali, na pesi Tantine Ange, Yasenga Kalvina Bosa na ete, alobi napesa ye mbote napesi mbote nzamba pambola ye vraiment pambola mosala place azosala napesi Rosette Maduna mbote napesi Tosha mbote napesi leki nanga mosusu Elias mbote napesi mama Jolie mwasa papa Jean mbote place azali napesi pe mama Valdi na mobali na ye mbote napesi famille Mobimba Emmanuel Ministry Church International napesi bango mbote mama Joyce ba leader nyonso papa Marco et pour na sanité mon pasteur Emmanuel Kwete na mama Yvette mwasi na ye na libota na ye nyonso place bazali vraiment mon pasteur napesi mbote
napesi papa José mwasi ya mobali ya mama Myriam napesi bango mbote esika bazali mama Rose mwasi ya papa Mille évangéliste Mille mbote papi manager napesi bino nyonso mbote place bozali na bosani apôtre Alain Ngolo na Congo vraiment nzamba pambola wana musala munene ozosala l'église na Congo vraiment pasteur Georges na mama Mireille na Djobu bino nyonso boyamba mbote na nga mama Sandra Marco mbote mama Mireille bino nyonso vraiment nzambe apambola bino bisika bozali libota mobimba corps du Christ na pesi bino mbote papi manager na mwasi na yo nzambe apambola bino et puis na bosanité mentor nanga apôtre Tumba Emmanuel place azali vraiment na mwasi na yepe nzambe apambola bino vraiment ceux qui bozala besoin na nga bo contacter honorable Nzinga pour un problème nyonso ata conseil ou bien prière je suis là disposé na koya tokosolola et puis tokobondela pour la gloire ya Seigneur. Merci beaucoup nzamba pambola ya po musala na yoke libalamu. Merci, merci na papa Derek Yayo, merci na Christian Yayo oyo asimbeli sur caméra donc walobi mikolo tozanae. Merci na papa Otangesa Kramokonza Bileli ndekolo montage. Merci na bana na nzambe nyonso tout oyo bolani émission oyo. Merci na apôtre Julia Faya Kamoni yazana Brésil. Merci na grand frère propre Pichou Kalo yazana Belgique, Chantal Massib na France, baza vraiment ebele. Merci na groupe Les Tigres et les Tigresses oyo ya président de Londres. Merci na maman Toko Wato Mokonzi ya ba maman. Donc boza ebele vraiment émission to le belande lisanga ya ba mission Captain famille d'adoration ba mbote na bino nyonso. Vraiment pona kusukisa boyoka mwa banzembo toza kotina bino na suka ya émission et puis vous s'abonner massivement na chaîne na bino pona kozala émission tozo la bino émission ya sika oyo tokolela ba couple tokolela ba réalité ya makambo oyo na mabala et le mona papa Derek Yayo na mama na biso apôtre Julia et kozala bien mais tout mona ba commentaire na bino na émission oyo. Merci nzambe apambola bino nyonso tout esika bozali tokutani mbala sima pona kosukisa bandeko nyonso to oyo oza na mwana na yo olingi otika ye na crèche tobosani te yaka na ye awa epai ya mama Dilia yo ye abatelaka bana malamu donc soki otiki mwana na ntango oza kozwa mwana boyi na ye kozonga abi te nalala nanga awa ya mwana alingi alala na yeka awa mpo akipaka bana malamu ma yaka na bana epai ya mama Dilia yo tika bango na crèche kende mosala na poko oya kozwa mwana oyo okuta ye malamu vraiment kolo apambola bino tokutani na next émission na biso bye bye. Télévision officielle vraiment beau s'abonner massivement bana Cape Town bana Djobu Afrique du Sud mobimba chaîne na bino wana yango wana ye chaîne na bino na komba Chilo Cinéma officiel télévision en tout cas bozala dessus te biso ba star na bino to ko banda ko défiler